Esengo mingi ya kozala bino longo na cadre ya tranche na biso FM entretien boyebi tranche ko FM télévision et la rabino makambo minene makambo o ebatama bozo ko découvrir ango toujours na FM télévision de toyib sarabino yo tozali kolanda biso bobenga na ebele toyib sarabino bato ya bwanya bato bazana makambo oyo ebombani ba bomba ba trésor Yong tozana mwisi kozali landa pe tranche oyo et sala o esengo okoya pe ko partager o baninga ba ebité pour que ba yebango bienvenue lisusu to pesi bino na ndenge baloba na lokota lingala boye malamu to kotina banda kuna bino sans permission parce que FM télévision ezali partenaire na bino ya mikolonio so oyo etangola kana bino elongo pona kozwa ba posa na bino kotalisa yango na isika ya public ndenge balobaka à la place publique na français lelo tozali na honneur ya koyamba kumu ya mboka moto ya bwanya o avandaka na kiti ya esengo na kiti ya lokumu pona kolobela makambo ya solo pe ya lokumu ya bwanya lelo toyambi bongo nkumu monene o azali chef spirituel et représentant légal Yambanza Kintwadi Kiabanunga Mwanda Velela ezali bongo papa Kinzomba Mbenza ne Congo tokopesa epe temps à se présenter boye baye azali nani ye azali bongo nkumu azali ngunza ndenge to esibino azali na kati ya confession religieuse des églises autochtones traditionnelles banguza PV ya longo o babengi créatebem batu babenga omi créatebem tokolobela existence il y a Crétebem comme confession religieuse au ezali kosangisa ba mangomba ya mpeve ya longo ezali kosangisa bangunza ya ndila Congo ezali kosangisa bangunza ya Afrika mobimba pona kolobela o etali culture africaine o etali religion africaine ndenge boyoki yango tokolobela Crétebem mukolo na mukolo koma officiellement confession religieuse esali bongo mbula mine on va venir 4 ans na le côté ali falasa ya moto ke déjà ko yamba invité na biso papa Kinzomba Mbenza ne Congo mbote na yo ma tondo mingi mama dinanzei to yambi yo to zane sengo ya ko yamba yo na kiti na biso ya lokumu na cadre ya émission na biso FM entretien to ko bela mai o ebatama o baninga ba ebite nde to lobaka ezali kiti ya bwanya o paza ko landa na ndako alinga yeba yo ozali nani Matondo mingi mama mopanzi sango na banza biso na bonkoko wa biso mwana ya nkongo nyonso ya mbote ya bakozwa maloba epai na bantu esengeli na yamila kisana bote ya zali nani biso bongo babengi biso kombo mfumu Kinzomba Mbenza ne Congo oyo zali bongo mfumu Mbenza mwana ya mvula nene inalanga ntekolo ya vitini na mpango zi Congo wana ndezali clan nangai nazali bongo chef spirituel et représentant légal ndenge bolobi yango ya communauté Kintwadi Kiabanunga Mwanda vila KBMV en sigle et puis les représentants provinciaux ya Créatebem o babengi confession religieuse des églises autochtones traditionnelles bangunza mpevi ndongo vraiment baimbo kabalandi yo to bandi na Créatebem ozali quoi gouverneur parce que vous représentez ville province ya Kinshasa félicitations aux ali jeunes on s'est lancé en la religion africaine to bandi na ko tatola Créatebem l'église autochtone traditionnelle bangunza PV ya longtemps mtazolanda imagine ko zala nango ma tondo mingi mama mopanzi sango donc Créatebem tant tozobla Créatebem ezali confession religieuse comme toutes d'autres confessions religieuses tozala ngona kati na mokili na biso ya Congo tozali na 11 confessions religieuses maintenant Créatebem eza 9e confession religieuse ezali kosangisa bangunza ba traditionnel mangomba ezali autochtone donc ezali lisanga ya munene ba communauté nyonso toute tendance confondue qui se dit nzila Congo qui se dit autochtone traditionnel mangomba authentique outi na mikila ba paete mais plutôt botami pa na biso awa
nde na bongo ezali kokambama na kati ya Create Bem na lisungi ya ambassadeur Mangelesi Lubasa wazali bongo le président général chef suprême ya bangunza na mokili mobimba. Donc Create Bem bantu bakozwa ngo comme catholique, confession religieuse lokola catholique. Donc biso bangunza na ngongo yo mama dinanzei tozali confession religieuse lokola ba catholique. Donc dorénavant totikala lisusu ndenge bando landaka biso na zamba te ya kosambela kana matiti so biso tosambela tozobeta bambundana kikukusa tout bango bazolanda biso comme si on voit la chasse des éléphants lokola bazokende koabattre babete de somme lelo grâce ya son excellence chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto onga na bengaka motema ya bangunza lelo toza confession religieuse ndenge ezali les églises de réveil du Congo les églises indépendantes communauté islamique église du Christ biso to bengi mission biso bengi bango to bango na kombo ya bangeleso. Donc toza biso banso na kimbangiste lokola ba confession religieuse na siège oyo par exemple bazobenga sime place banganga ya mayele banganga ya nzambe bazali kovanda biso nyonso na table ronde wana tozali wana pona koyeba kokamba mayamboka na biso lolenge kanye koko tambola na nzela na molimo. Très bien, tout le monde est vraiment potatola, peko maniola, Italie, Créate Bem, les confession religieuse, les consensus à l'église autochtone, et Kambami na Kumu, Angelesi Lubasa, autre côté na Congo, Maïmbo Kababenga Kaye, Ingeta Yoana. Ça la prière, la investiture, il y a chef de l'État, c'est ça. Nde bayiba Kaye Penza, to fesi pembo te poza kolanda. Matondo mingi yenge kia kufumu. Tozongeli masolo ya Créate Bem. Et ça li mibu boni banda bambula boni banda Créate Bem ezui officiellement nzela ya kozwa confession religieuse na miso ya l'état. Matondo ma mingi mama dinanzei na banza banda tozui confession religieuse et tozali déjà 4 ans miane angoyo et parce que to bindi litu uti mosika mama dinanzei ebele ya bankumu ya minene bo basalaki kombo na mboka oyo na boete balite pona koloka na boete lelo tozala officialiser biso bangunza mais tozalaka officialiser te mais kolandisama ba processus tout est consort na courage ya ambassadeur Mangelesi Lubasa ona bengaka soda pionnier munene na boete solo na grâce na bango kobunda ebele ya bampaka batata na yeba oyo bazalaki na ye longo na boete basuki na nzela misusu pe bazongisi molimo pe na batata na mwela Congo mais bango batikalaki wana lokola mwana ya suka o bango batilaki motema na boete continuer kobunda etumba oyo parce que biso mama dinanze to bando sambela na zamba chez nous les bangunza ezaki na tango akala tondino bo sambela soki a par exemple bayoki bino na Congo belge bayoki bino ke abozoko sambela kutukutukutukutukutukutuku o babige de soko bo bandiango kaka bayokanga bino mais grâce à nero zalaki na bikamu se bando moni samaka polo kola likabo ezali likabo ya nzambe ezali ya bozoto te soki bayoka awa tamtam ezo beta baye aba komo yoka ngokuna na ngambo bayokuta bato bazate bayoka ngona ngambo kuna balimwe poni boza ba être humain spéciaux boza na eloko baninga baza na mote. Mais bien sûr surtout na kati na mabele na biso c'est nous qui détenons la clé de la spiritualité. Quand on dit la spiritualité et l'ancestralité même sont de bakolo na ngoko mambo nzambo bo batondisi be yamba oyo ne foma yo tu na biso mambo etali mambo abonzambe foma tu na biso mama dinanze nzomba olingo bangisa bayimbo bapona mona za penza na moto ya kolokake bangunza babanyawa balandi bango kuna bazate eza phénomène non bayebi yango eza phénomène nini eza phénomène oyo eza naturel surnaturel parce que bankoko na biso bando sala likambo moko ezaki une cause juste pona bonzambe na biso parce que to mondela yaki mama dinanze akokuta biso tozaki na ba valeur na biso tozaki na bonzambe na biso il y avait pas ba religion nyonso batondisa non plus o babengi bondoki oui bango nde babengaki yango bandoki to baye na ba religion na bango nous ont traité bondoki la sorcellerie bonkoko na yo nde bondoki alors ndengo to bandola kisaka bango na boete bango bazolobela bonzambe nde bankoko bandola kisa bango ke o bango babenga bonzambe tradition babenga kindoki eleki yango na makasi eleki yango na makasi pe eleki yango na nguya wana boluka bango babeta tamtami ya boye bokomo yoka bango kuna na ngambo boke kuna na ngambo bazongi awa donc c'était comme ça donc bankumu babundaki bitumba makasi mama dinanzei alors jour pour jour lokola ezalaki elaka ya batata tata kimbango atikelaki biso kintwadi abaki na biso na boete po ete bolongisa likambo osengeli bozala na kintwadi bozala donc kintwadi ngelo ba ensemble lisanga
parce que bakoko na biso babikaki na oba kobenga na communion na communisme donc biso ezalaki te lelo bamemi division pour mieux régner baye badiviser biso pour que bango barégner il n'y avait pas la division selon notre Rome ta Rome na biso ezalaki donc batikelaki biso kintwadi so tolingi na bote tolongisa mboka Congo to lokola Afrika fo tozala na bolingo nde kintwadi wana tata kimbango alakelaki biso lokala bonso mikami ya mbwa pamba te tomba yaki badiviser biso bana ya libota moko par exemple mama dinanzei papa na ndako mobali na yo ye aza musulman yo voilà chrétien mwana mosusu hindoiste badiviser en final bitumbe kota tina kati ya bafoyer pourquoi nga nazalaka chrétien yo ozalaka croyant mosusu te aza ate tout ça bitumbe kota na kati ya yo badivisa biso alors nde tata kimbango ayaki koya ko reconstruire ezaki royaume na biso pe koya kozongisa bonzambe na biso komettre bavaleur na biso ancestral na esika nde basengaki ke tokoya na kintwadi nde sika wa mamadi na nzei place bantu bakomponaka tata ko bangunza bo bazolanda ngai lelo boza na chance ya kolanda gouverneur ya bangunza nyonso vile professeur Kinsasa parce que tango toujours bana boete toya tosangana na kintwadi tata kimbango na 1921 alakaki na biso na boete solo bipapi tokokende Congo oyo ekozonga lolenge yango ezalaki pe bonzambe na biso ekozonga pe bokonzi na biso otokolobela makambo politique ekozonga kokambama ndenge bankoko na biso bakambela kiongo mais quand c'est fo ngunza na boete asosola parce que ngunza nde mutu akotambwisa ngunza nde mutu akoyala lelo tozomona États-Unis d'Amérique c'est la spiritualité na bango etambwisaka yango le Vatican c'est la spiritualité awa nde kaka église d'état bayokotiela biso baéglise d'état baéglise de réveil l'église catholique romaine ya barome mais comme spiritualité eza individuelle et donc ozala collective te très bien par exemple na mboka na biso quand on dit Congo alors surtout to pratiquer quelle spiritualité la spiritualité Congo la spiritualité les groupes africains pas les judéo-chrétiens l'église catholique catholicisme non plus parce que le roi église catholique ya ba romain alors ndeko bunda etumba wana tozwaka reconnaissance officialité ba oyo batata na biso ya kala bandimaki kozwa reconnaissance officielle po bapesa yo ngunza reconnaissance officielle esengelo kotsa lingomba na yo na ecuménisme donc ekoma église chrétienne donc bino bo sepeli lelo lokwa bo sali créate ben boza très à l'aise très à l'aise parce que la carte créate ben par exemple moi naza croyant je suis pas chrétien moi la carte créate ben nous avons la possibilité mutuno ça s'exprimer parce que toza na liberté d'expression bango bazo ma démocratie mais na makambo musu balingi démocratie te démocratie makambo musu balingi yango te 4 ans déjà au lobby créate ben mesure officiellement mukanda date nini précisément ezalaki le 29 janvier 2021 oui tozana milulu yango nde tozo ko sensibiliser pe parce que tozana milulu ya makasi vraiment parce que banda tozui personnalité arrêté soit ordonnance présidentielle nanu to commémorer yango te nde la raison pour laquelle tolingi na boite solo to commémorer loko wana milulu ya makasi ko ningisa Kinsasa mobimba mama je vous assure namoni moto yozo lobela na yaki déjà yaki mabe ça mboka monene ba religion peze belé ba nkumu ba mfumu pe tokoningisa tokoningisa penza parce que tout ce qui se dit autochtone traditionnel ngande mokonzi na bango ana ville province ya Kinsasa moto nyonso aza autochtone traditionnel onkumu oyo azolobela kaka tradition bonkoko na biso c'est moi le représentant le gouverneur donc yango tozo ko lancer appel na bandeko nyonso ba traditionnel bangunza bampevi ya ndongo pamba te bango bakanisaki tata kimbangu alakaki après 100 ans likambo kosalema mama dinanzei bato bakanisaki après 100 ans ya mfumu kimbangu parce que tant mfumu kimbangu a débuté mission na 1921 na 2021 nde tokomaki centenaire bato bakanisaki après 100 ans ya mfumu kimbangu mapate kokweya likolo kokita oh c'était pas ça c'était la reconnaissance jour pour jour tokoma kaka na 100 ans ya oui nde na 100 ans nde biso mbala moko baofficialize biso nde lelo bangunza bapesi bango personnalité redi donc oyo nde tata kimbango bandolakela biso yango na kintwadi oyo tata kimbango na bankoko bayo bakende balakaki biso nde yango wana bostesa bato bakanisaki mapate kokweya or que non likambo moko ya motuye koyela bino kwa confession religieuse lelo tozala fier ya kozala confession religieuse parce que biso ba autochtone tozalaki compté te
le église d'état ba mingisi la obato yi ba ko sala parce que ngana benga bango ba ko sala commerce bazo commercialiser misala ya batata tous ces églises za buzumona ba confession banani ba ko commercialiser misala ya batata ba ko sala commerce non pas chez nous non pas chez nous ba biloko on a vraiment pas forcément chez nous tout de suite l'autocolobela on te fait en émission surtout so ngina na célébration il y a le 29 janvier ni lulu minene olobe ko salema bangunza ba ute pai na pai ba ko ya ezala ndeni ingeta ni lulu ya le 29 janvier vraiment et kozala commémorer et na banza le 29 wana ndenge tozali ko suggérer yango soki batata basungi to kozala na terrain ya sosa ya Kasavubu soki te n'esplanade ya palais du peuple ndenge tozo kolandela ba processus ndenge yango ezali donc batu bakouta de partout batu ya confession de Jésus ya Crete Ben ba communauté kouta de partout donc dans les 26 provinces mobimba. Il y a RDC bakozala na Kinshasa, c'est la raison pour laquelle je vous dis que maman to koningisa mokolo wana to bengi bandeko bangunza ba autochtone na bandeko ya l'église sœur baya ba confession ba sauter ba pelisi na moto ba koya mona ba imbo eko mona makambo wana bankoko na biso neni makambo bangunza bakotaka na moto bazo sika te na Kinshasa babanga makambo wana mutazo pela moto ezo pela zoni ata mokolo wana ndeko monana mokolo wana yo monana wana na ngo ezali bon bankoko na biso na kalabando sala biloko parce que tozala ba élément 4 éléments na bonkoko na biso bayebaki kotonga boyokani na moto bayebaki kotonga boyokani na mai na mopepepe lokola na mabele alors tango tokotaka na moto wana engaka elakisaka nous sommes en contact na ba génie ya moto bo batalaka moto nde to bandolakisa bankoko na biso bazosakana na kati na moto bondoki te pa bondoki te bondoki mamadi na nze ezaka mabe bon les gens batuna muko musu to ya tolobela na bondoki la sorcellerie parce que no ga batu bondoki mais il y a ça batu bondoki za mabe to sali parenthèse matondo mingi la célébration ya le 29 juillet olobi Kinshasa koningana mais mboka na biso lelo soki totali ezali ko beba mvula soki enoki nzela ya kotambola ezali te mabele ezali ko beba de plus en plus makambo ebele ya mabe ezali ko ya bino ntake bangunza bato ya bwanya tango botali bozali na message moko te par rapport à mboka na biso très bien motola malamu Mamadi Nanze vraiment félicitations Zambia bankoko apambola yo avec cela yo penze ya mingi pourquoi babiloko wana Mamadi Nanze babiloko wana faudrait esalema et c'est que ça pas besoin mona mboka bozo ko gérer bozo sala makambo et que makambo bozo simbate yake ba makambo bele kuna esali boye et quoi voilà patati patata il faut boyo tuna ba autotone na tango akala Mamadi Nanze si ça ne va pas na ba village na ba empire baba no ya tuna kande ba kolo mabele bankumu ba traditionnel mais biso to comprendre te ba erosion zo salema makambo tele zo salema makambo tele eza nini parfois ba génie basala biso ka te makambo basala kana voilà soki ndenge nini na babiloko na bango la démocratie tout ça basala biso te babiloko wana bayaka kotuna pona gérance makambo ya mabele bakolo mabele bazali est-ce que bazo tuna bakolo mabele balobi nini non soit les abasini maman d'ailleurs je vous assure mususu ezoya ekozala pire koleka wana pire on a pire na lobi na lopoto ya ba portugais ekozala pire koleka wana soki bakoyoka biso te ekozala pire koleka wana donc makambo koya pourquoi ba génie na biso ba entité na biso Congo baza négligé lelo bazopesa accès bazopesa nini epai ya bantu mosusu mais biso toza négligé alors ba génie bazia kosilika moko mosusu mama oui ba génie bazia kosilika moko mosusu kola mwaka bubu ngoni pena ana 7e mairie limité awa prince kaboni moye batu ba ke kuna ezate moye batu ba ya bozate moko eza sous te bino bolobi kintwadi awa lobeli bolingo kasi mo kintwadi biso toza na kintwadi eloko wana toza nango mais tango tozotalisa bino bokamba ya mboka na biso esengeli ezala gérer na ba valeur na biso nos coutumes et traditions mais nous avons bien gagné kindoki parce que le lenge mabele na biso zo kotambola tala ba pluie ba catastrophique ezo salema nzela ko beba baby suite à quoi bino nde botindi bisimbi non biso to tuni bango te bisimbi bazia ko silika biso nde to gera bango so to lobi na bango ba yoka Mamadi Nanze mako salema kabili des amis bale mfumu kinzomba mbenza ne Congo toyoki ba imboka ba otala motuna moko yeli biso awa ba téléspectateurs ba bito tuna ozali très jeune kasi maile wano yekoli yango wapi na libumu mama na libanda mokili po okoma na ngombe penza ko sosola pena autorité makasi bo très bien merci chez nous balobaka mbandu mukwenda mbandu mukwisa
Donc je suis elingi koloba bayo bazali ko kende ba pe ba ko zonga. Donc ndenge naza ancêtre incarné. Donc l'esprit na lati lelo c'était de même nos ancêtres ba mona ki pa ya ba mbuta machwa o ba mona ki pa ya ba mbuta mbumba o ba mona ki pa ya ba Thomas Sakara o ba mona ki pa ya ba Nemate Mwanda banto bango bakataka maboko otanga makomi yango to muto yebisa wabetela ope maso mutu te mama dinanze biso d'ailleurs totanga ka te lokola mikolo bazo ba bato fobo kende théologie je sais pas théologie to non ça la totanga babilo wana te chez nous mais nyoso no ebionde c'est la spiritualité parce que spiritualité et ba fabrica ngo te ba yekola ngo to bato bazo no yekola na ba faculté na bango ya banini et ba bota makana ngo lokola engagé tant enseigné bandane mo mama et puis ngai na yebi ndenge na za awa combien de fois na yana mokili donc maman de nanze yango foka moi parce que j'étais donc na tango wana vers les années 1400 ngana zalata je suis revenu yango je mona la biloko ko za l'étrange comment tout jeune boye j'ai revu la Kinshasa donc il posa gouverneur famona on peut pour amona pe bikamo pe makasi mingi koleka d'ailleurs soka ninga zo ba solution na ville ya Kinshasa ayo tuna nga ya tala mambo sa na Kinshasa ça ne tient pas bon la poubelle mabe bo sala bo mabe ba la poubelle ndelo ba bakisa Kinshasa ka salité makambo belé ba ya batuna érosion tala makambo belé ba ya batuna pour Kinshasa comme basi sango soki ni bobenga ngone kini bopeto basa bopeto mais aussi la terre et j'insiste et aussi la terre ils beba davantage j'insiste na monsieur Daniel Bumba ba ya ba tuna pour gérer Kinshasa nani a gérer Kinshasa vraiment to sali parenthèse j'espère qu'à l'andio landela ya FM télévision totuni motuna boy ozali ngunza mais ça msusu to mona mingi ezali pona ba ressortissant ya Congo central mona azui molimo azoloba Congo mais msusu pas ali ngunza azosala kingunza mais bangunza msusu babi abota mangunza te bien kazosala kingunza est-ce que différence ezali entre ngunza na kibongunza ingeta vraiment matondo mingi mama dinanze vraiment to me kempe ko expliquer beaucoup plus bantu bakanisaka kingunza ezali basé kaka na Congo central non et d'ailleurs to koluka to pesa no définition to keneno na définition ya mongunza et puis les kingunza oui. Alors qu'est-ce que ngunza ngunza tokoki koloba na monoko na biso ndoko bango na lopoto balobi prophète chez nous prophète babengi ngunza moto na mayele ngunza ce qu'on a kati ya ngunza ezana makambo mibale ezobima nous avons les ngu et les nza ngu veut dire quoi ngudi na kikongo babengi ngudi na lingala babengi mama nza veut dire mokili. Donc ngunza ingudi anza mama ya mokili c'est la raison pour laquelle tout loba mambo belezo beba tout ça so ba ko tuna ba mama mokili ba bi secret ya nature ba bi secret ya mokili donc ngunza aza mama ya mokili ngudi anza soit ngudi anza ilo mama ya boyebi yango zo mona ke nazo bimisa babiloko moko même muto za tout jeune babiloko zo zwango wapi parce que mama ya boyebi naza mama ya boyebi donc il y a vanda yango définition ngunza mama ya boyebi donc ngunza euti na verbe kingunzi za lokola radio wana ke kongo makasi bino bolo baka radio mais ke kongo makasi kingunzi babengi yango radio kingunzi donc le kingunzi veut dire quoi ngunza aza munoko ya nzambe donc bamona ka nzambe na nzela ya ngunza c'est la raison pour laquelle bangona lopoto babenga kaye prophète aza munoko ya nzambe bouche ya nzambe chez nous bouche ya nzambe chez nous c'est le bangunza ngunza ngo za teka les a particularisé soit personnalisé ba mai ba sotiseye ba latisie bilembo ndeyo lati boye non pas forcément faut bota manango donc bangunza bazaka déjà biso to bakana kikongo bangunza bazaka déjà batumbaka bango po bota mangunza faut bapona ona sia mai bapona ona sia mabele na moto na mupepe et puis bayaka na mission non bondokité maman pas forcément c'est la spiritualité bonzambe. Okay. Donc yango wana yango babengi ngunza pona bango na lopoto prophète et pas na biso ngunza par exemple et pas bato Bible masarangai o Moïse c'était ngunza Eli c'est ngunza Jésus a ngunza pas forcément fils de Dieu n'est pas lobaka ngunza c'est maître spirituel comme moi et rabbi comme moi donc yango na babengi définition ngunza maintenant les kingunza ezali ensemble yaba
enseignement, il y a ba croyance. Donc tokobenga les kingunza par exemple, le roi le bazolo de la religion, les kingunza c'est quoi? En termes tokolobango est une religion prophétique Congo. Donc une alliance divine qui regroupe toutes les croyances acceptant l'existence d'un seul Dieu, un Dieu monothéiste, donc Nzambe Mokeli. Donc biso chez biso bangunza, yango mona tozaka na spiritualité makasi toza plus éveillé que le kaba bato bomona oso bobenga bango banani, moi je les appelle des pasteurs. La différence c'est où tu vois? Hein? Différence c'est où? Différence yango. Parce que bino yo so bozo sa Nzambe. Tozo sa Nzambe, maintenant bango ba sa la Nzambe te ba sa la ka na kokolo baba être, ba sa la ka ba divinité tout banzambe. Oui, tout banzambe. Bisoskoyo, les Kingunza, donc Tokokoloba est une alliance divine, hein, est une alliance divine qui regroupe toutes les croyances acceptant l'existence d'un seul Dieu, un Dieu monothéiste. Donc Nzambe mokeleka kanzamba zaka na mwana te, okoko Nzambe, sko banto zotangela ngana bango ba accepta l'existence ya Nzamba za na mwana na ye, ana petit frère na ye, Nzamba za pe na mama na ye. Taka batu mo ba sambela Nzamba za na mama. Ce que c'est Nzamba za na mama, ce qui est la mère de Dieu. Mère de Dieu à Rosalanane, c'est-à-dire la mère de Dieu plus qu'un Dieu. Donc il y a une différence maman dinanzi on retourne en gaïa. Donc biso to acceptaka existence ya un Dieu monothéiste. Nzambe mokeli oya kela bikela munyonso mindele na banto bayindo. Mais chacun de nous bazan ba coutumes et traditions na bango na ba ancestralité na bango. Très bien. Mutumoka tuni mutuna lobi fu tunela biso fu mutunzomba mbenza ni Congo obandaki kingunza na ajini. Poza lingunza lobi ngunza botama. Mais kingunza obandaki on ajini. Matondo mingi mama dinanzei na banza kingunza d'ailleurs naza déjà descendant de la famille ngunza. Donc musalo nazo sala bankoko na ngamba sala kyango. Mes ancêtres baza ba relégué. Ba relégué kimbangiste. Donc babanda musalo ya kingunza na mayumbe na manianga c'est mes ancêtres. Nde bantu oyo basala ka musala oyo ya kingunza bazaki ba acolyte ensemble na mfumu kimbango. Alors jour pour jour les kabangwe botama keza incarnation, c'est la raison pour laquelle nayeko incarner bankoko na ngai. Donc nabanza ngai kingunza na koki koloba na bandi ko encadrer bato depuis que déjà na komi na âge moi avancé na komi mayele na banza ta âge ya ba 9 ans. Baninga ba 9 ans pene na yo. Moi ka mwana mninga na bango azoko bimisa makambo matata. Ni bando mona ngo kindoke parce que quand j'étais petit et na cause la boye mutazo le kawana me na bimisa muto mais ozo le kangulu bango ba mona muto. Ba non, ela muto te ngulu. On taba même tout. Donc chez nous bateau bazaka na mayele mabe et pas na biso tanga na za petit a kokota te pas na biso. Donc so za mayele mabe so kinga na za tende akote pas biso parce que quand tu entre temps ozo kota kaka na zo mona yo. Mais yo la tible po ani. Donc c'était ça. Alors étant là tout ça, alors je me suis lancé et le lot musala ngolo le koli et na komisika wa patriarche. Alors musala evandi neto komoko la kisango na misu ya bantu. Très bien. Les autres vivent en environnement moko christianisme ils ont dominé. Dengo lobby bino na kati ya chrétien mais ali plus la religion bozali ba église autochtone traditionnelle. Très bien. Bokanisi penza que tradition boko ko inculquer ngo facilement na milieu na bino na bairo balali ko landa nzela ya bongo nzate. Ingeta matondo mingi mama dinanzei tozali ko kende parce que abalinga balingate lokola tradition ezo landoka ata yo boyango. Ezolandoka balobana bango non toza ba chrétien d'ailleurs moi faut to banda ko bisabanto ngano na chrétien africain zalakate. Les Africains ne sont pas des chrétiens. Oui, baza christianisé. Écoute maman dinanzei, baza christianisé. Donc baza converti na christianisme mais en réalité baza ba songe, baza ba pende, baza ba yaka. Ozo kanga maman dinanzei, do baza ba yombe, baza ba luba, baza ba swahili, baza ba teke. Donc, atako bakei et na religion, ils ont comme la biso la religion, mais ancestralité na bango, ba coutume na bango, ba sale la bango. Par exemple, pasteur, vous allez me dire que pasteur mo va reprendre la libala ba to sanke ba le mariage coutumier. Arogate. Vous allez me dire que licencié mo robe ba kufeli na ndako soit toza docteur soit master. Bo kufeli na kati ya libota na wana ba famille na biso yo wa kata kinzonze ya makambo ya mutakufa. Yaka na thèse na yo doctorat kata kinzonza mutu akufi soit makambo mutu azobala yaka na thèse ya doctorat bako benga na yo mama dinanzei donc quelque part coutume eza ko kanga christianisme très bien ezo kanga biso ka yango na lobi baza ba christianiser mais bazali na kati ya coutume na bango alors côté tozo kende
et balinga te batuna batu yango mona lelo mutu nyonso otozonga na bonkoko na biso mutu nyonso akomi kozonga na bonkoko na ye ezala bango même les pasteurs le savent mais bazana so baoti ya bantu kaka pourquoi bazwe baté déjà balobela bantu ke voilà zali koya makolo mazana nzela pour malgré yeba na kate akoma wapi parce que soki moto auti atana bomba zali koya na nzela ya mutuka na nzela ya matadi mama bokoyo ke bakomi na kimpese bazako ya mutongo tozelaka bayebi bango moko balobaka d'ailleurs tous ce sont eux qui nous envoient passer mfumu bo continue koloba bo lobaka biso to yebi ke bino nde bezana likambo mais biso no kwa to mema déjà batu boye soki to bitu ko zongi sango bango de susu e ko zela biso mpasi ne bango mbane ko sila bantu parce que lelo kuto koma ngo sila bantu ne bazawana alors mais oui kotel se makambo pe bakimi oui non misu bazoti dala misu pe bayaka so bana ba problème ozomo na bantu wana so bana ba problème viennent chez nous bayaka so bana ba problème ayebi ke aye pena bitenga pena bonkoko nanga donc à part au bango bazali bayebi ke motuna moto to utaki wapi avant christianisme ya parce que christianisme eye awa na 1491 arrivé à Diego Cao en 1482 il y avait pas le christianisme au sein de notre royaume christianisme zakate Diego Cao tango biso to ba chrétien il y a pas une église catholique zakate na 1491 le 3 mai Nanzela Yankumo monene Nzinganku qui s'est fait baptiser et Nanzela na christianisme des places bango balonga ki biso maintenant avant ça avant batouana baya avant christianisme ya mama dinanzei biso zaka banani est-ce que tozaki na biso batote parce que lelo boye bisaka biso onyo so kolanda Yesu lokola mokonzi pe mobiki sina yete akokota bokonza likolo te maintenant avant tout ça pour comment on te bangote avant tout ça vers les années 1200, 1100, vers les années 400. Balobi baye wana bazaki na ignorance. Bazaki na ignorance suko baye baki na bangote kombongo yaki na bangote. Alenzamba utinda bango kaka na lifelo. Po baye baki na bangote. Bino moko bolobi na boete infraction nyonso esengeli mutu tamba lobi un homme averti avant de. Ce qu'on va avertir ngate na yebi na ngate. Yonzambo ko bomano kanga. Quelle justice ya modèle wa. Moi to ba justice nzambo ba batanga sabiso mama dinanze ke ngaba mete biso. Justice à l'engeni. Quand nous avons bayaka ote, voilà nzambe ya nzambe ya bolingo ya nzambe ya mawa. Vous croyez que nzambe ya bolingo moko boazo bongisela batoli felo moko oziki sabantu. Bolingo ne zawatu. Pourquoi vous ne batez moko bo bangisaka biso? Botika laisser le noir réfléchir, ba réfléchir, ba vanda kimia. Toko yamba yo olobelango susu tozonga na masolo ya tradition hein. Très bien. Okanisi vraiment ndenge monde déjà ko évoluer avec la tradition tozonga susu te va pas en arrière. Non, pas forcément. Parce que les lots beaucoup oui, vraiment ça motune malamu, mingi penza ba zali ko kanisa, tango tozolo ba retour na ba valeur na biso ancestral, tokozonga kolata ne to bandola ta balingwanda, banini barafia non pas forcément, mentalité. Ende échanger tozonga kobika donc bangi kotalisa biso kozonga kobika na communisme o bakoko na biso bazalaki nango parce que biso tozaba animiste donc tozonga kobika lolenge bango bazalaki mais il y a déjà l'évolution la technologie avance zola nanga maman donc pas forcément que nous allons changer les tout comme ça non mais certaines choses babiloko moko par exemple na ba secteur lokola ya politique na secteur lokola ya science na ba secteur lokola ya ba religion il faut toujours babiloko wana tokotsa parce que yango ne mutu e ko tambwisa biso na lolenge nini moi exemple muke par exemple soki bozui Rome bobi ke ba tambolaka sous bokambami ya Vatican nyonso zaka kuna toki na Arabie Saoudite mboka na bango l'église d'état ezali et religion na bango vous voyez toke na Asie chez les asiatiques bango pe lolenge moko bokambami na bango eza lolenge wana sikoyo biso nde awa epai na biso c'est le cas contre deux ça et contre pas na biso donc yango ne mutezo sala mpasi parce que bakoko na biso bazaki na politique na bango o bango batambuselaki par exemple lelo bato ba la démocratie non même pas de maîtriser nini na démocratie o bango basaela ya mama osuto maîtriser ngo teze biso te buya la biso ba droit de l'homme et la mambo na biso te nous n'avons pas maîtrisé cela ça biloko na biso te non na bato baso biso yango petit à petit to s'imprégner na ba réalité nango ba réalité ya droit de l'homme la démocratie ba na vula limbo bando tangango vous les belé oyebi yo mon côté est-ce que c'est lui biso na nini mama dinanzei yango totuni bino bangunzelo ni boko sala pour servir biso oyo biso to sala pour servir bato tozonga na ancestralité na biso bankoko na biso tambolaki na politique na bango
bankoko na biso batambolaki na justice na bango lelo justice oyo ezokoka ko équité ba makambo ebele te justice équitable na mboka na biso ezate parce que yango na demandaka bantu awa mingi na demandaka bazuzi bandeko na biso bajuzi place bazali boli mesanga soki na ko attaquer bino mofo to banda ko yebisaka bino bandeko na biso bazuzi ba magistrat mama dinanzei soko kei na mayombe na changasidi koti pena na changasidi kuna na kati na ba groupement est-ce que bazuzi bazalaka te banani basambisaka makambo na bamboka ba chef de terre na ba groupement siko yo mayelo basambisela makambo wana batanga ngona faculté de droit ari siko bakata makambo na ba bakata ngona makambo kindoki ana leta na bino so wema makambo kindoki ba ko kata ngote o leta sambisa makambo kindoki te biso siko na tradition makambo kindoki basambisa ngo soko moki kolia mwana ngani alors to ko sambisa yo yango bolingezo ngasusu oui c'est ça okanti penza geza facile ba culture ekoti ebele ba religion ebele soki ba chrétien ba croyant ba nani bo penza ko koti soki ba chinois avec vision ya Mao Tse-tung bazongaki pourquoi pas biso soki ba chinois ba ndeko na biso ba chinois têtu hein surtout ba chinois baza très têtu non baza têtu te mama dinanzei baza nde ba ignorant ba têtu sont des ignorants Mate alolenge ni yoro yela banko bandi mambala moko loko traité ben bandini pe mbamba. Bon toko mekebe na KBMV qui ntwa di kabanunga mumwanda velela atiki christianisme akoti na kati. Baza penze belé dans zela na biso belé et belé parce que c'est facile. Bon ezalaki facilité mais au fur et à mesure tant ozo yo comme mama dinanzei makambo solo lo biso mamboto lo bakato sala ngona molimo te atane bavandi na ba poste téléviseur na bango er moko zobo ya mer moko savani tato zo ba mambo na nzela e bandaka bongo mukomso mona ba bengo mama dinanzei bozo ngisela biso ye bando ya kapo ndenge maleki awa batika ba question na bango batika ba question alors quand ba question na tozo limbola ndé na boete solo bakoyeba na comprendre parce que bazelisa bango zela tala makambo ebele makambo bazela katile loko ke samate yo ani so zo zelisa bato bazo angote oyebisa bango kala la foi est-il ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère une démonstration pour les bato ba congolais boko sala boy mais bazo mona pe bikamo yango ba tingami na bazo mona wapi des choses qu'on ne voit pas bien des choses qu'on ne voit pas ba mona angote mais ba espéraka. Mais c'est ça la définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Comment on a dit ma bilo comme na monité. Biso toza ba findi mpaka ba mona peleve. Chez nous les ancêtres les abongo. Comment yo koko la kanga ba bilo comme ya ngozo mona ndeba kangi bato na ba emprise wana. Mutazo zela kaka ko simba. Avanda zo muna izo simba te botika bato bo libérer ba ba emprise wana. Ba ya ba yo kamate ya solo ba viloka. Vraiment tozali bongo na esengo ko continuer masolo na kasi télévision zali pel kambo ya ngonga ba imboka balandi yo vraiment sali sensibilisation na milulu monene oyo ko salema le 29 janvier na sanza o tozali to lingi opesa conclusion maloba otala caméra na bangunza na baimboka po na date wana avant de clôturer l'émission là-dessus. Matondo mingi mama dinanze vraiment to landi nde tozali ko lancer appel et père bande ko bangunza nyonso ba église na biso tozali nango ba communauté tata onda ba communauté masambokidiste ba communauté o tozali nango ba communauté ya mutindu na mutindu ba tokoiste ba kitawala bantu nyonso qui se croit ngunza ba traditionnel toza ko lancer appel na boete tozali na mobange ya kilité d'action de grâce pour natina ya commémoration depuis que tu suis confession religieuse 4e année yangoyo et kozala nabanza awa na kati ya ville province ya Kinshasa to ko yamba 26 province nyonso ba délégué na ba représentant légal ba kouta bipai na bipai mokolo wana moto kopela makale kotikala nde tozo senga na boete to bato sensibiliser bantu na boete solo mokolo wana toza vraiment na posa bantu nyonso ba yiya to ya koyoka maye oyo bombeli biso ambassadeur Mangirisi Rubasa oyo balingi koloba pamba te tango sur kobele mabangunza boza la distraite babaki na biso abote tango oyo ngunza ngeye una yala yonde mutokotamo sa mokilio mais pour ni bonozola la pongi tango ebelemi biso totamo sa mokilio ndena yango tozo lancer appel na bino nyonso partout bozwami na boite boyeba na kopusana ba traditionnel ba mpevi ya longo mangomba ya ba SCC ba mufumushi bandeko na biso ya ba luba bandeko na biso ya ba malembe ya ba luba bo ba sotaka wana bandeko na biso ba kotaka na moto le manianga
aseka vuvamu biso banso DKB bundu dia Congo bundu dia Mayala tomona na biso banso na banza tozali kozwa ba précaution na boete solo bipe wapi ko bana ko lekela na boete toningi ezala na terrain ya sosi yango pe tozo senga nzela pe ya bakambi ya mboka na banza to komaki mukanda to senga kinzela soit esplanade ya palais du peuple pe lokola to lokola terrain na biso ya sosa boleka ko sunga biso vraiment bakambi ya mboka babura matadi to senga ki wezali lisungi pe na bino bangunza baleka na ko commémorer. Nous sommes pas là pour na côté mais la système, nous sommes pas là pour na ko bunisa mais tozana posé à accompagner vision ya chef de l'État par rapport au lenge bokambami oyo bankoko na biso ne batiki na biso ndenge mboka na biso sengeli e bana ko kambama yango to sengi li sungi na banzela ya mbura matadi to sengi appel le pana bango moko excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gouverneur ya ville province ya Kinshasa ministre intérieur et ministre ya justice mi ba ministre nyonso ba secteur nyonso na boite solo oyo ba secteur oyo gera kabiso na boite solo bo sunga biso enfin que bandeko bangunza ba mekampio ko bimisa joie oyo bazali nango bandaki bopesi biso confession religieuse donc na banza yango na vraiment ezaki na biso ko bela to sengi sensibiliser pa bangunza na ba communauté na ba paroisse ba sous paroisse de partout bozwami mokolo ya le 29 janvier to ko kamba monzala ba district ya Moamba ya Funa boko ya na carnaval district ya Lukunga district ya Tango na carnaval biso banso to ko kutana na boite solo na terrain asosa to ko landa ngona ba communiquer to na ba groupe ya ba WhatsApp pe na ba communiquer na ba kilongo na ba communauté ba circulaire ko tambo la pote te ba ndenge nini ko kamba makambo wana matondo mamingi ya solo ba i Kretebem confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Banguza PV Alongo balandi o malamu ezalaki bongo maloba ya mfumu Kinzomba Mbenza ne Congo oyo azali chef spirituel pe représentant légal ya Kintwadi kia banunga mumwanda velela etwami na commune ya Selembao ye babenge pe lisusu lingomba yango KBMV baimboka balandi o malamu bandeko pe ya Kretebem balandi o malamu rendez-vous ezwami pona le 29 janvier ya solo tokomi na ya émission na biso FM entretien ndeto ebisaka bino ke maloba oya bwanya ebimaka boti kolanda yango bino moko pe bopesi mituna na bino totuni yango yo pe mudozali na mituna komatala numéro ebimi na pandi ya télévision na yo komela biso mfumu Kinzomba azali disposé ya ko répondre na mituna nyonso pe ko sala que ba préoccupation na bino ezwa solution vraiment to pesipe lisusu occasion na bayo ba Holanda biso oya sepeli ko vanda na kiti ya bwanya oya zali na bwanya pe maloba ya bwanya aya FM télévision porte ezali ka kofongwama to tikali rango wana oya moni akoya to yambi o elongo na équipe na biso mobimba oyo ya assuré technique to bandi na detemu ya bandeko bazaki na sima ya caméra Toresa Tibu Israël Kimasi Enoch Mafuka baibanso bapesi bino merci pona musalo ezali ko sala malamu to tombe bino mokolo malamu na mabota na bino.